Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision bozomi penza na ngongo ebele ya kolona manaka na biso ya Vom Sport manaka oyo ekelama na makanisi ya ko valoriser sport na biso na ba domaine nyonso oyo na kati ya sport kota la sport ya mboka na biso komona domaine ata moko te ezotambola malamu soboke na karaté koko soboke na boxe koko soboke na judo koko soboke na lutte koko soboke na jiu-jitsu koko so bokoya na basket ndenge moko foot okuto bengi sport roi désordre total ne mokolo to yaka ko solola na tina ete ko pesa ba makanisi ndenge ni to ko sunga sport ya mboka na biso ekoka ko kende liboso na sanga moko te mokolo to yaka ko kabona makanisi na neko mokangu wa komeli susu na mokolo mwalelo to sana bango na plateau na biso ya Vom Sport tata mokangu mbote na biso mbote ndoko tambi mbote bina ba nyonso Vom Télévision ba mesina ko landa manaka o Vom Sport parce que ndenge mbote ko lobana manaka o ye pona ko pesa pole pe mbongwana na mambi etali sport ya mboka na biso ba discipline yango nyonso donc tozali pena elongo ese komaka so na na plateau moko lelo pona ko décortiquer matondo mingi sans plus tarder to koleka na actualité aux dominé na monde ya football toza na dossier ya phénomène pédophilie au tobi ke lelo phénomène pédophilie au lelo fait ko fa se saisir na yango kala mingi te ko kene na niveau ya justice et belé ya babi eza na kati ya na été noana tout s'appelle les sous actualité ça dominé na 3 clubs ya Congo où ils ont qualifié plus ASV club tous les 4 clubs à Congo sont engagés dans la compétition africaine bon 4 baza qualifiés na phase de poule actualité ça sous dominé na refus ça fait déjà 2 matchs déjà le proposé boya ko beta actualité mon sous spécial dominé na préparation il y a Léopard à prime où esengeli ba kende Turquie kasi ko benda nezali entre Fekofa na gouvernement ya ngoni ba actualité na biso ya mokolo molelo oto ko solola na ndeko mokango pona koyeba ko solola koyeba nini na nini esengeli batu ba yeba na ba actualité wana tata mokango dossier oyo ngana yokango kala tala tant pe mo pepelo kango ebimi et belé pe bandeko to tato zokola ba to betela ba bale ba zapena ba victime biso to poussaki bango to bisi bango lokola bazo senga ba témoignage bazo luka ba preuve bino sengeli bo kende bo bima tango bo vandi bozo mona football na biso phénomène pédophilie mobota tini mwana na yake ndeko beta bale ba encadrer ya club azu mwana ba komi ko sanga mwana ba komi ko sangisa nzoto na mwana ngo encadrer soit entraîneur équipe soit voir même l'équipe président a commis ko bimana bana bato ya mibali des années biloko ane salama petit le nous sur le peu salama mais kolala kolamuka likamna likamozaka na tango na yango tango siko lisolo pena et monani le na miso ya bato tango bolanda ki yango pe bozo continuer kolanda yango boyembela ki ona lolenge kani phénomène pédophilie na makameta libale ya mboka la biso matondo mingi noko tambi phénomène oyo ezaka na kati ya bale te hein ça partout ba discipline nyonso même la boxe okuta phénomène yo oui même la judo okuta même biso moko personnellement na ba camarade oyo ba victime ya makambo ayo pena ko yebiso na keneke équipe na coach yebisi nga ya va ba nobeta match fo to bimana ona président lobi tela ninga ko mingi le kala parler pena président kangi pe oti ote avo bima photo bimana yo achelo mo loko mo wana soko zima mo pa embrança dozo mona biloko wana tete melaki na se de lo pena e bimi na poisa donc biso to mona ki on pena ya matone mina tata mokili pa bibisi bango na poisa o ba benga maki ba encadrer soit disant ba sema pa ko encadrer jeunesse parce que on détruire parce que bana wana bazali lobby ya sport ya mboka na biso et c'est qu'il faut encadrer bango malamu parce que lobby na bénéfice na pas même peu après balle pour balle ça na tamo ko muke ya kobeta ngo pendant 15 ans 20 ans mais bon mon inaye ya mutu obebisi yango te eza malamu te alors que senga na nini to yoka ki makambo esenga ki siko to sepela ki makasi parce que le yokani na mutulu ko ya bato mboka mobimba bakonzi ya mboka ministre mutu ya sport yeba ça censé kolandela makambo donc à une obligation ko tala makambo na lisu likola lisu parce que biloko oyo ebi masusu te to lingi su makambo oyo te na kati ya sport ya mboka kaka ningi bozolo bana yamboto mata na plateau awawa eza bena malamu te asa victime ya babiloko mais na discipline ya judo
atalisa ngai ndeko tambinga pena naza victime biso kutu apu eki bango tobi loka de mo pepango pe lamu kiboye na kametali bale bino pe bato ba discipline mususu fo bo mana pe ko tshilongo makelengo monike to ba kite biso pena lelo pe to kozanga te ko lekisa yango donc tito zo solo la boye bandeko ndeko mukangu ebele ya bana bato poto yebana nuke tango nzamba asali tango basali bato moi sina mobali nde mutu ba memaka production na mokili kozwa mobali bokino kosangsani nzoto eza déjà ba pratique moko bo to koloba eza ba pratique moko ya molili eza ba pratique moko bo ya ko ben énergie ya mutu bomo ya bana wana bino bandeko oyo boyebi ke boza ba victime boyebi CGF kofa bokino ko dénoncer yango po bozo senga ba preuve mais to moni déjà fait kofa asali moi pas ya ko suspendre déjà quelques entraîneurs autoroki non kotanga ba kombote pambate ti siko bazana no ba innocent po nanu justice te akati non nanu pe ko justice c'est non na dossier yango pété tozo senga na ministre Serge Konde beaucoup ka kokota contact na ministre ya justice madame Itumba oyo sengeli akomela procureur ya république a se saisir na dossier wana pambate ba vie ya bana ba to belé et baby nakati ya ba makambo wana ya pédophilie biso zolobelaka lelo foot ndeko abengaki nga lobi bango basana judo va même kutu tozala kutu dernièrement noko tambida batu ya basket équipe yango pe toyebi yango et mukolo équipe toyebi kombo na meto lo bango te nanu te to kotanga ba kombo te biso to kotanga ba kombo ya batu soki justice kangi bango akati makambo parce que bana emike parce que ba équipe ya basket oui, na phénomène wala ba lesbienne basi bana batafa tshana l'union na mata ba l'union équipe abimi na ona nous après atio une équipe donc bana wana to saki na bango bala témoigner biloko wana ayo eloko bolobi e ko senga pe ba victime so boza na makasi boza na courage sport ba ko contacter biso bengi biso ba numéro affiché wana boye bo témoigner pe justice ça na ba preuve tangible parce que eza malamu te baby sa sport ya mboka na malamu te imagine to oteka na libanda pour la sport ya mboka te bi wana na ebite so na koloba nini phénomène wana mobali na mobali babima mwasi na mwasi babima et soki kaka na monde sportif te même na monde na biso bapanzi sangwa phénomène wana zo régner makasi na mona kutu moko ya ba concert na biso ndongo ketia alobi bino bozo lobelaka sport bon na domaine no biso dosana yango na monde média et ça peut makasi en dehors pe ya monde média na ba entreprise na ba église mopepe wana mobali na mobali babima mwasi na mwasi babima tozo senga bena na ministre Serge Konde donc ba vie ya bana ba te belé lelo 2022 mais ba dossier bandi banda ba 1999 ba l'an 2000 ponga nazo ba li solo eza na équipe moko ya lemba tsono beta li solo bande ko ya lemba mo mingi to kolina bango ba yebi eza na équipe moko ya lemba na ko tanga kombo te pona no justice na no c'est na dossier ngote établir pe na no pété nini jugement l'équipe wana na lemba ezebele coach wana kutu moko akenda déjà Italie mais clique na ye ba camarade ne ba tikala lelo na lemba terrain GD wana zo mona na équipe wana ba ne ko s'entraîner wana ba période wana va terrain ba bongisa ngo bomba tiango pelouse synthétique wana ezala bana batu papa tindi mwana ko beta bale makantine ke mwana aza venir na nzoka ba encadrer équipe ba ko boma étoile ya mwana wana eza ba pratique moko to kolo ba pratique moko ya mabe penze ya makasi ko yiba mutu énergie ko sala la énergie ya mutu pour kaka aligner mutu na match pour kaka signer mutu contrat peut-être ba équipe ngo bana ngo pe ba bénéficier na belo côté to ko senga na bino nyonso boza ba victime ba biloko wana ceux qui bomoni boko ate ko nini bo contacter biso na Vom télévision na ba numéro eza affiché wana numéro ya émission ya 082 319 22 25 082 319 22 25 to senga na Fekofa ministre Serge Konde ba club wa benene nyonso so mona o ba makamone sala ba coach mingo ba sali combo ba bebisi bana ba tebele bo suka kanga te na suspension to suspendre bango te ba bebisi ba vie ya bana batu sengeli ba kangama bino bo suspendre 6 mais baza 6 te hein bo suspendre 6 ndeko mukango oui mais baza 6 te et belé ba coach belé
soit déjà ba victime déjà bazo contacter biso na ba masolo les beta ma ce qui lelo sur 100% ba entraîneur 60 à 70% ba pratique ka ba biloko wana mais biso le roi nini justice établir nanu nini jugimate pour tu sikope ministre de la justice azana nous saisité par collègue na sport pour y instruire nani procureur général de la République pour na dossier wana tu siko malgré fekofa abani déjà a posé déjà première pas ya ko suspendre déjà ba mais ba ça si cité bokeni maka ba victime nyonso on a sport on a sport on a domaine sportif nyonso na basket na foot na judo na karaté na boxe na catch bino nyonso bo contacter sur ba numéro to orienter bino bisteni na biteni esengeli ke ba voix na bino eyokama po te batwana ba kwa kokangama ba kangama po ne to so la ba makamone so sala mapekaka ngeta ete tamoko ti to so la bo biso ti so sala makamone salama ba comme même ko grimacer même na bana wana ingeta soko lobi to sala mabe okokufa to soko te ma ba financer mbongo te ko loba te na ba panga ba te na ba boti te ba to mériter bolo pe bino ba pesa ki yo mso ba pesa $50 nzamba sali mutu mwana mobile fo a 500 nzoto na mwana mwasi yo ke équipe ozo mo teke ko bina ba makamule chebe mabe ozo perdre chance na yo batuma ba ofande sika mo ba osela lupemba na yo vie baby botala ke boko osala ba pratique on a bo gagner nini loko te ba club ngo bo futa marana nous te la majorité ba club bo futa marate ouais ba division 1 ba zo ba prime na ba match ba minene mais yo perdre chance ba les obeta après 15 à 20 ans sili hein mais yo retira na vie vini retira la malheureux bo charge lupemba déjà perdre déjà et ça la passe ministre Serge Konde c'est saisir dans dossier oyoyo hein quand na contact na collègue de ministre ya justice pour instruire nani procureur trop c'est trop faut que tel ngo pena c'est handball équipe nationale wana na sana ba ndeko moko ba joueuse moko boye to vana na bango avenir moko na niveau ya lemba mais ba pratique à son ba pratique moko zo mona pena ke ba ndeko wana basi ba sibisaka ya ko sakana te hein même le connaît le bon macaté comment qu'il le comportement moi ça non logique faut pas pratiquer ka yango hein ba venir bana na baso gagner le côté te to le belango et comme si là to telemeli yango tima to dans bango lisu likola lisu tata to senga faut hotelema ba victime botelema et ça Sonia ko ke de témoigner le ko ya bongo faut na paix image mais to ko sala makasi bino ba victime ko sala peut protéger faut batouana kolena ni concert na biso na lobi ministre fa fongola misu même na fekofa ba pratique wana ezali biloko ane bana makala fekofa ba bomaka ba moto pas omona ke soki koto no moto epeli et comme matina ba komo na biso donc tozo senga pena ministre Serge Konde lamuka pour na dossier oyo ya pédophilie lamuka kota na contact na collègue no ya justice dossier oyo tolingi pena bato wana basamba bakanga bango bazala condamné pour na ba acte na bango mabe ba BBC va venir ya bana bato pe na ba joueur mingi o tozo mona ba osala ba kombo po tozala ba témoigner sur bango pamba te ayo soki moni ve mo joueur ki ngani bo mona ka boy a pratiquer ka yango azana ba commissionnaire na ba ke na kolukela bana bato ba miki basala ka ba biloko wana bino na ba commissionnaire ba sala ba makambo na sengeli bo dénoncer bango eza makambo soni bana bato ba bomo na bango zo bima ba ko bima ba pesa mso $20 ba ligno na match yango mso ba kolesa mnoka losa bulai match yango mso prime bo reçoit mso $10 mais ba prime ça na bango na ba quartier na te ba division c'est ba $10 ba $5 OK la ba division 1 wana ba prime mso ba $30 ba $50 mais tellement ne ba bebisa ba via bana bato tala ndenge bazo bebisa ba via bana bato donc oza victime osibisa yango na niveau ya karaté contacter biso na numéro ya Vom Sport osibisa yango na judo na boxe na catch na foot na basket contacter biso na ba numéro za affiché trop c'est trop tala libabe bozo tikela ka bana bato mwana na fo abota mwana na fo aoso mwasi fo abota eloko ni botie kati na botie libabe ni kati na bana ko bota po bana ba bénéficier na lipambo le tata na mama
so moi na ko bota mananzela ya mutu déjà ya bongo ba yiba déjà énergie na ye ba yiba déjà lo pemba lo énergie na bakina de ba salela yango so bano ba ko bota mananzela ya mutu wana ba osala ndenge ni na kati na mokili ministre Serge Konde dossier ça la teka beka ndenge lo ba mbo ya esilele kate to ko sala wana bandeko na biso nyonso tozo sala na bango tozo présenter to sala na bango bémission sport bo la mukato la mukapena dossier ofo du jour au jour mukona mukoloto lobelaka yango to tika yango te poto yebi mboka na so ndenge sala dossier ko bana pena bina moto bo mona papa esili peka boloko mininga likaya trop c'est trop donc mukango to koti na actualité so mi balé 3 clubs congolais oba qui engagé na compétition africaine na CAF. Donc 4 clubs congolais, 20 clubs déjà qui qualifié, c'est là tirage, au sein de la Mikolo Zalikoya, aïe baba défexé, ni au sein de la poule, pe Mazembe au Azaki na Ligue des Champions, et pas Wapi à Kita qui na niveau ya Confédération africaine, ne siko bango misa tout Derrick Lemonté ma pembe, au ya beta qui na Flambeau du centre ya Burundi, match aller bakenaki 2-0, match retour Derrick Lemonté ma pembe à Stade de Martyrs a gagné 2-1. Saint-Oula Lupopo ou abetaki na Aska Diogo Oyo azaka éliminé par ASV Club match aller babetaki Aska Diogo ezali club ya Burkina Faso mais suite ben sécurité les deux ans na kati ya Burkina Faso azobeta ba match ni abeti ba match ni nyonso libanda ne match aller babetaki na Saint-Oula Lupopo na Cotonou na Benin bakendaki 1-0 à faveur ya Lupopo match retour pe Lupopo peut se gagner 1-0 tout pour ça Mazembe match aller. Ah, on a club Royal, il y a Afrique du Sud, 2-0, match retour, 1-0. Tabotali ba match wana nyonso wana. Ben impression nous avons comme on a 4 clubs congolais et ils ont qualifié dans la phase de poule. Matondo mingi noko tambi impression de tozana no esengwa comme on a équipe na biso beki tous les 4 équipes na biso za déjà qualifié na poule. Donc eza eloko moka malonga et on ndeko na biso kilandi musiko tonaki biso. Est-ce que tu peux espérer comme on a une équipe na biso 100% finale to beta congolais? Tu peux espérer voilà na CAF tu peux taper 100%. Pour déjà monde là. Est-ce que tu as une chance c'était Rokutana? N'est pas 3 clubs bongo. Est-ce que tu as une chance c'était y retomber deux clubs na cadre poule moko? Bon, wana eza makambo ya tirage to yebite ndenge ni tirage kokwela mais soki to tombe bongo peta mabete be malgré moko kotika na moko koleka. Donc tu souhaites ta moko tika la moko leka mais to beti pe finale oyo 100% congolais eza mala mon pona mboka na tout le monde a même chose tout pour ça Mazembe na club moté ma pe na finale donc ça la c'est tout pour ça Mazembe na Saint-Oula Lupopo to pe Saint-Oula Lupopo na de club moté ma pe na finale donc eza pena félicitations à l'équipe na biso alors que c'est ngasko ba ma beaucoup performance de la préparation va préparer ma casse pour une étape ba comme étape moko siko ya passe pe difficulté ma casse c'est ngapo ba koma na esika baza ko koma fo préparation za la to banana na ye na tout puissant Mazembe o ya utaki Ligue des Champions akitaki na coupe ya Confédération africaine ko ya mwana mboka pamphile moyo na André Futila ba réaliser moko de victoire en victoire. Bandeko match bozomona wana eza match retour kuna na Afrique du Sud na match tout pour ça Mazembe Angleterre na équipe ya Royal ya Afrique du Sud match bozomona wana Pamphile mia ye a joué commande d'équipe bomoni changement ni bomoni na niveau équipe. Ah oui, changement là d'abord abanu ko aligner ba joueur ba banoko betete to moni alignement ya Kalaba au pesa équipe biter na match à l'épée. Tout le monde a des équipes qui ont une évolution malamu alors que c'est ngana yepe suko même le niveau de championnat peut déjà réaliser déjà la victoire et c'est ngana suko atia pena suko molende préparation makasi pona ba victoire oyo ko comme na poule est affaiblir yete donc conseil de pesa na ezaki ay basé sur makasi performance pona attraper sur makasi parce que une étape a commis une étape moko ya difficulté makasi c'est ngana donc coach faut ça la mayele pona koleka na étape wana donc station na to moni pe zube moi tango tout pour ça Mazembe na ba compétition africaine a gagné aller retour zube na moi temps mais to moni na retour à mon mboka Pamphile Nyayo ba réaliser pena victoire ya aller retour eza le komoko a louer eza le komoko okumisa parce que bazaki pe na espoir te ke ba koma na poule donc tant mieux ye donc azongisi pena équipe n'espoir wana pe asali deux victoires successives donc il a pena bravo pour nae
et alors ekosenga na ye siko pena encaissé pété donc ça pena eloko moko malamu donc to encourager makasi donc a continuer bongo à l'embisate parce que deux victoires oyo epesa ye bolemu te mambo se bela kosala liboso nzela za molai faut continuer championnat pe awa pe bani bena robenda bena avec club déjà réalisé déjà 4 victoires tout vous ça mais déjà 3 victoires na nil déjà moko donc yo senga na bango faut pas travailler mingi ba kipe faut pas travailler bena trop pour na ba concrétiser ba objectif na bango wana tout puissant Mazembe Angleterre match wana bozomona na bandeko ozali match ebetamaki na Afrique du Sud tout puissant Mazembe Angleterre contre Royal qui est 1-0 wana match retour match aller ezaki début 0 toujours à faveur ya tout puissant Mazembe Angleterre wana tout puissant Mazembe Angleterre tout monde qui bah supporter il y a grand club bazara toujours avec exigence moko il y a ma casse par rapport il y a match aller bah supporter c'est comme si bazara qui venait sur un espoir que tout pour ça Mazembe ko se relever ko pesa sous image za ki nango utakala kasi te supporter siko elo ba congolais ba bossa na ka supporter azana na pona ko supporter équipe na toi résultat nyo sa équipe donc mais biso ça bon côté hein biso ba supporter na biso congolais ba linga mingi victoire biso victoire même na koyemba 4 défaites la nani abwakisi orte supporter azana pona kokumisa cette équipe donc ko soutenir équipe non ba défaite c'est la victoire c'est la nil donc yo zala wana pona ko soutenir équipe et que liboso et bon bizeli wana ko zala ki équipe esali 2 défaites 3 défaites yo lembi botiki donc eza malamu te là ba congolais faut batika habitude wana donc faut que toujours pona wana ko accompagner l'équipe na bino et que liboso ne peut mona rappeler mekira libanda bazana to ata pola bazo yemba équipe ya Dortmund ata bazo pola baza toujours en mouvement biso même so côté stade de Martyrs so ka ba tie biso bi stade de komi mamoko pio ba wemba suite ba ko sepela so moni action ya bi to be moni bi ndeko sepela wana ba supporter ba la bongo ba baza ba fanatique ba supporter tout pour ça Mazembe Angleterre chance to senga kaka la ba supporter bo continuer ko supporter club na bino na phase de poule bo mona na belé la stade eux la pena malamu to mona tout pour ça Mazembe accéder sur la finale ndenge a mesana ko accéder na ba finale ya tous les deux coupes Saint-Éloi Lopopo 16 ans pour retrouver les sous phase de poule Saint-Éloi Lopopo oyo batebele babi ezali ko les sekui to lobelela bongo et moi tant même dans la division 1 Saint-Éloi Lopopo azalaka sous na 4 parmi les 5 meilleurs clubs té azo réalisé oyebi tout puissant Mazembe a gagné même bas score lourd dans la période de mon coup on dit maté koya ya mwana mboka Jacques Kabula sukoyo lelo imaginer a pesi na Saint-Éloi Lopopo to rappeler bandeko Saint-Éloi Lopopo beta ki na équipe ASV Club Libina ki na niveau ya Ligue des Champions na Asga Diogo o ya Burkina Faso match aller ba kendaki 1-0 eza équipe ya Burkina Faso même match ba beta ki yango na Cotonou na Benin 1-0 match retour ba yako beta ngo awa na stade de Martyrs match yango boyebi ke tout Saint-Éloi Lopopo beta ki le même jour na derrière Clément Mapembe Saint-Éloi Lopopo beta na 15h derrière Clément Mapembe beta na 19h Saint-Éloi Lopopo a gagné qui sous équipe ya Aska Dioko ya 1-0 bi ya mwana mboka Jean-Marc Makuso a supena ta ebele saison on na bité ni na division 1 ni na compétition africaine Saint-Éloi Lopopo après 16 ans a sous accéder na phase de poule ben expression na bino bandeko match bozota la wana Saint-Éloi Lopopo malobe pa na bino ndeko bon un procès ça qui donc ndebo to lo bana ba seku ya solo parce que biso good to bungisa ki pena image ya Lopopo ozo mona kaka bazo potana na lina foot mais ebi ki awa simba pété mais koya ya mwana mboka Jacques Kabula katu ndebo to lo bango ba pesa ko mukutu wandani donc ya kati donc bazo kumbisa ye penza mingi parce que mpepe moko aseka ba lesenga ka bongo ba lesenga soko tie moyen ote ba moyen en jeu ote équipe en forme équipe ke liboso ba lezaka ka bongo donc soko ye peno ote ba norme nyonso esengi na équipe okomona équipe ke liboso monto moni résultat kitoko ona Lopopo ba ki 16 ans ebele mona 16 ans mona 16 ans déjà moi c'est déjà au bota ko ba la paix mais félicitations pour na bango mo pepe o ba ye na yango
balemba te tomoni mpe mwana mboka Jean-Marc Makusu Mundelo akuta koma ko remplacer mais a signé présence na ye kotaki mpe na match donc akoti na 62 72 atie bi donc esalaki pena esengo makasi na équipe na asekui ngata tele na ya Makusu azongi susu azongi biloko na ye malgré bale sengaka bongo o Mathieu Kiti eta ballon a continuer ko performancer temps de jeu état de jeu ça ndé mukie balle na makolo système de jeu est-ce que pena le papa pena za ko assurer asa pena ko rassurer par rapport à phase de poule oui phase de poule to kuta na ba club ba grand championnat il y a ba Tunisien ba club tunisien kozala il y a Algérie kozala il y a Maroc kozala Égypte kozala est-ce que vraiment c'est le popo to ko espérer vraiment ne lo ko malamu na phase de poule ko landela match o abetaki na Aska Dioko mingetano ko attaque congolais tu dois espérer d'ailleurs maman pour tu ko pas de malheur été pour na équipe na biso alors faut le pas maman mais to ko lo malamu mais c'est parce que côté ya coach techniquement hein c'est le problème zo kima non ba match to rappeler nanu ke ça so ke robeta boye abetika na deux matchs à championnat na deux matchs à championnat na a gagné match moko asali na nil troisième match ko talinga beta pour que no robeta na Aska Dioko na match aller a boya ko tout match mais abeti ni match amical a préféré robeta match amical pas beta match à compétition africaine appel isusu awa fala beta match awa a sengina linafuta reporter match linafuta boy mais faut qu'on fasse permettre eloko ya bongo te yango na dodo lo ba fait qu'on fasse ko entité l'équipe wana est-ce fait qu'on fasse ko lo ba ni fait qu'on fasse comment na base ko détruire vraiment championnat na biso te to nengeni bon pour équipe déjà azo boya ba match yo o encourager neni parce que équipe match wana ke sunga yo pe o préparer compétition ko bete oui dans le match on est que sunga bango ba préparer pe makasi donc ba fight so dans la tactique so dans la technique coach a sala wana te côté na mona ki défense simbagité défense bongo sa côté au milieu simbagité côté attaque simbagité numéro 2 na ngada bien te dans match on est que sunga te na bongo sa po compétition na bête to mona ba club ne ta ba club ya ba Maghreb na semaine moko beti 3 match moko ya championnat match moko ya coupe ya mboka match moko ya compétition africaine mais ndenge nini ba club na biso ba préférer na bango ko beta ni match amical mais abeta championnat même ata ASF club na match ne na Aska Dioko et beta lona pena na phase de poule mais to ko espérer pena ba club biso ke ni musika il faut bongisa l'équipe mais que ça est dans erreur belle équipe na biso alors ba match ba boya ka ba championnat na ba raté est-ce que de temps ba match ba équipe à Liban ba Real ba so ba ni championnat ba diriger ba club bango to ba sera décision que ba boya match par rapport à quoi ko boya match dit ko lo ba ni ko tant boya match on a pas préparé nini pour te rappeler match aller ya Saint-Lô le Popo abetaki na Aska Dioko kuna na Benin et ça qui les dé mais un c'était mercredi les dé mais les 28 match beaucoup beta match les 28 les 29 à voyager aux hommes les 29 à voyager mais beaucoup beta match les 28 tu dis ba club j'ai évité ba dirigeant ba club na biso to éviter ba club na biso pendant na kota la pensa boyo ndeko mo ba ke ko accéder à la phase de poule mon sur facteur à chance pour na balle penza boy penza balle penza boy au moins que ba joueur ba équipe na biso pena balle na makolo penza ezate autant la match à retour il y a Saint-Lô le Popo awa o be image wana bo monter sali match retour au perso boy ne peut ko championnat il y a pas ces raisons que championnat a robeta ngone nini ba jouer 6 joueurs en équipe nationale mutune sali est-ce que ko soit 6 joueurs d'équipe nationale yango ekosala ki équipe bete sous match était to ningini coach ya équipe ya Egypte Wydad équipe ya Egypte Wydad da Watford ya équipe mo ya Egypte boy comme on a moi nini eta Watford coach wana alobi ni na point de presse na alobi na ko préparer ba match na nga ya compétition moyena ya match ya championnat malgré ba zuinga 7 joueurs en équipe nationale mais et que ko empêcher ngate na préparer match na nga championnat parce que na équipe na biso dans la liste ba 31 joueurs ba 32 joueurs so ba 25 joueurs so ba 6 joueurs ka ba parce que ba bête au foot ba bango ni mbongo ka li wa bête derrière Clément mo pembe ko na match na ye ya phase aller ya ni na famille du centre a voyagé na 15 joueurs so ba 6 so ça na 30 joueurs ba 6 ba tira na 24 ba ko bête aligné bango ba foot ba bango mbongo pona ba match wana
alini babeta eza raison te ki bazwenga 6 juillet ni eso combattre ba diriger à Saint-Ouen le popo et ça senga siko nini organisateur ya compétition asa la sévère pour na ko mais organisation asa sévère mais fait kofa ko so ko lettre Saint-Ouen le popo asa clair lobby ke asenga ki na lina foot a boyi nde asali recours na fait kofa ça ata ko entité bango yo do se fait kofa asa na base il y a un champion na biso alors faut que mais la pays fait quoi mais le côté déployé qui en époque il y a mon amboka ancien président nani Omar mais départ c'est comme si le côté bon moi minengo bango na bango kaka départ na et le côté tout le monde est bon quand ba ba kino olongoli muté be koti muté malade kasiti awasani ba esenga donc fait quoi mobimbana donc faut ko ravager équipe en mekende faut que changer équipe parce que tu as makambo eseka na kata sport na biso football ekendaka bongo te équipe ko boya match ya championnat te sala match na mboka mo to mona na mokili ke équipe ya boy mukolo ko beso biso ko beta yo fédération ki ne ko entité te ezalaka te lina foot mutaza organisateur ya division 1 ezalaka te directement monter mapembe oyo amesanisa biso na ba victoire libanda a réalisé ki ngo pe na match aller na Flambeau du centre ou ya Burundi match aller 2-0 match retour awawa 2-1 ben impression par rapport à match ngo tout le monde par rapport à match retour et bête le dernier mon premier c'est peut quoi assurer c'est peut quoi assurer na phase de poule penza et ko c'est la biso pas na phase de poule compétition ça forme hein ngeta et comme makasiti Moudino soye pe na posa e pa leka. A otikela otante. Pas matin. Match na Flambeau du centre match retour 2-1. Bon équipe ebeta kindengeni. Le lenge kani bobone la ki système de jeu équipe par rapport à match one. No côté me doit ki ma to tala ki match one par rapport à match no total ya imana. Match one penalty to la ki décier total équipe lenge bando beta équipe de SNP donc ebeta malamu te. Balo banda ki na ngumso to mituna ki pena est-ce que DCMP o ngana mona ki ne banela ya compétition ya ngoyo kaka to équipe mususu donc équipe eza na ba faille ebele alors coach ku to koma ki ne ku zo ba do ba bi wana to mona ka eta ba bila ya chance ya et sans tout gagner ba bi ya chance ba zu bi ya penalty ba na bi DCMP ko tana na ba 70 ki ngai ba 76 minutes comme ça. Donc il y a une équipe dans la faille technique. Mais Flambeau du centre dans match retour à bête qui même si le plan tactique au moins que tactiquement des club c'est là qui nul. Par rapport à Flambeau du centre. Ça ballon d'engagement oui équipe a gagné DSMP. Malheureusement quand on est du foot c'est là qui na ngambu ya DSMP pas gagné qui alors faut que bon ça yango moto ba équipe na biso na ba faille et bele faut que bon ça équipe na biso. Et que bon moi na ko beta ka ba championnat no ko mona ke coach ato so mayele te côté et ça la ki boy côté bet fina bon ça côté pour e lobby et ko botelo ka malamu. To rappeler ba téléspectateurs na sur Vom Sport de Clémenté Mapembe assez ici déjà un dossier à 12 joueurs pour intégrer compétition africaine en phase de poule PP Robert appelle l'ina foot mais et là les équipes biso ba dévoiler biso ba combo et ba jouer en côté communiquer les gars ba dévoiler ba combo même si les plans d'administration au monde a désordre tela sugo le quoi bon to éviter ezaka ka basement bazoni ngaba créer pour ba supporters ba mona ke équipe to lo ninge kan kuti pona biso kuti mona kuti tina mo peut-être ko sala to lo belele ngo parce que ils ont confirmé que babini bo sebisa non ça va jouer 12 ba kombo no banana ba pesi ba kombo te eza ba blo moto te meka ko bongisa de Clémenté mapesa club moko munene mboka na biso ba désordre des années ba problème de Clémenté ba problème na ba problème bo meka penza ko bongisa vraiment na été nous on est ko sala pena malamu mingi pona ko pesa pena image moko ya malamu ko landila club déjà à côté déjà na phase de poule c'est la phase où il y a quand même peu mususu te équipe meka ko bongisa ba joueur ba meka penza ba meka pena entraîneur meka pena ko traverser ba joueur makasi et beteli na phase de poule tout ça ba prophète ya ba malheur te pona ba club na biso tozo lo babiloko tozo mona na musika beteli ko na équipe Maghreb risque est réalisé pena phase de poule 0 point. Pour que ba club Maghreb bango ningisa bongo bango équipe akata zo beta na kati to libanda bango ba beta ka to mona ba zo ba coupe libanda ba zo ba coupe na kati to mona ka bango so zo lo ba zo na tina derrière Clémenté Mapembe maintenant au club des années il y a toujours des problèmes
kasi lelo malgré ba problème déjà oyo pe na championnat pe awa ndenge moko azobeta te allez après avoir procédé dans la phase de poule ba match na ye bazo proclamer après 2 jours après 3 jours pas si mingi pour na ya foot ya mboka na biso penza kolandela désordre oyo fait pour président oyo akoya na mois de décembre na élection kosalama na fekofa ameka vraiment ko structurer domaine ya foot pena désordre za penza et surtout ba grand club na biso des clubs motima pe ba ko des années ko vivre kana kati ya ba désordre te bon FC Renaissance du Congo oh le zana Asbel na société toujours luka bandeko wana to ça les spéciales émissions c'est FC Renaissance du Congo bo moni mikolo toujours simba ngo penza te toujours luka no bandeko FC Renaissance du Congo to va na ba pendant spécial masolo FC Renaissance du Congo to toile sabena bandeko nini ezo sanga na équipe wana pona nini équipe côté des autres makase ba nani baza ba semer de trouble na kati ya équipe wana ndeko Mokango fait kofa kaka lisusu championnat ezobetama fait kofa azondima azosenga na gouvernement ebimisa mbongo pona Léopard a pris auto benga ya ba loko ya Chan pona préparation na bon une semaine à Turquie du 14 au 21 koto pe championnat ezobeta gouvernement alingi yango te gouvernement zo alingi kaka ete équipe ba joueur na ba participer na championnat lina foot pe azomona ngo pesa mabe to lo banini fekofa azomema désordre na football na biso to lo lengekani te noko tambi esa bilo mo pour championnat na ebeta na mois de janvier ngeta esa bilo mo foko telemela bilo kwa bo esa bilo to encourager te esa kopa mbongo to ningini mais esa mafungo na ba sala ka seka kopa mo parce que to ebike équipe nationale organisation na mobimba de A à Z gouvernement yemo comment au sala mais to ko mona ke feko ko ko gouvernement pression mbongo bien peu comme pas na to ekene ndenge azana intérêt na mbongo wana to ndenge ni pe na intérêt ko zaneni yazo senga ke équipe ezokende préparation mais équipe ke gouvernement yebi faut pas qu'il préparation so neni yo ko marteler si mbongo gouvernement bimisa ke c'est ko dans intérêt wana c'est que intérêt na bango ezana kata mbongo loka bo faut ko te est-ce que ne sika lina foot tout en retard to ba joueur wana ba beta ba match ya lina foot na ko kende na bango une semaine mobimba championnat côté pour déjà pesa déjà raison ka ko beta te pour na ba joueur na ye maniema inyo pe lobi parolo ba pas na ba joueur kuna na kati dès que motema pe parolo ba ko beta te pour na ba joueur bazana kati to ba nini championnat côté maintenant ba joueur na ba kina no stage une semaine après ta ba ko championnat que songa ko beta to lo lingeka na réalité wana championnat faut téléman parce que tu boy préparation na bango tu boy et ces préparations ne s'appelle urgence tu boy et championnat ebeta na janvier to bana pe match ne 14 na janvier to sana to ko vanda pe un mois to l'équipe on a préparer équipe na biso na ba championnat ba jouer base la pe performant yo o me ba jouer ba kena okena bango buna stage bano ba sa nini ba beta match amical et ce match amical yango ne pesa ba match performant donc il pas si to boy stage na bango te mais il faut d'abord qu'on revoir ba moyenne na ba championnat ba équipe za ko senga dans ce qui en réalité championnat qui pe manango parce que l'équipe championnat ba non en retard ba match biso no ezobeta banano te mais bo pe misa mo pe lisusu 6 joueurs 5 joueurs 4 joueurs 4 sur bomi championnat pour ba OK ba titulaire ba équipe yango ko bomi championnat toujours senga na ministre Serge Konde bo s'imposer puis bité biloko zo leka na fekofa oh beno zo mona na peneza pena mafia ya ko sakana te comment fait-il championnat chano ko beta mana janvier faut novembre si la décembre si la janvier mais fekofa azondima équipe nationale qui est en préparation une semaine du 14 novembre au 21 novembre soki basilisi bazongi na bango allez mois décembre ne fait non allez balekisi sur novembre ngo le sili décembre pe sili après les autres OK moto nyonso sana bososolo ko comprendre que ça mafia oui lupopoye wana ko biko boya ko beta ba match po bozwe 6 joueurs bon maniema ignore ko beta ba match a rolingate bibi bozwe ba joueurs rebelle dès que le motema pemba ko beta ba match a robeta te bon neni ASV club tout puissant Mazembe ba club mosusu ba JSK
Pour ça monter que fait confiance mais des autres na makamba la mboka na biso. Des autres total. Tika ba club na biso e beta to bana ki na no championnat na retard par rapport ya mboka mususu. Ce qui est changé nini ce qui baké préparation le 14 novembre le 21 novembre bazongi. Kaka pombongo ya avion ebima e ba billet avion ebima. Bongo logement. Il y a logement bima, il y a ba prime ba joueur wana bima, 41 joueurs. Ah ministre Serge Condé. Lokola ga gouvernement bozo boya ngo botele manango ti suka. E ko changer loko moko te préparation bandeko wana. Na sepeli pe na ba confrère na sope mususu ba kombi da ko belela pe déjà ko tali sapela ba tupe ba lamu ki pe da ko sa te fe ko fa atika ba biloko wana. Oui, et changer le côté na l'équipe nationale na biso changer le côté pas tout ça makambo esenga pour l'équipe nationale na biso changer le côté. Pour le que nga so ba ke ba ozonga le 21. Après le 21 là ba vandi na bango. Pour te battre la coupe du monde à le 20. Oui, Kalaming. C'est comme si ba joueur na so ba ko sa ne tourisme kuna na Turquie. Mbongo pamba ebi makaka boy. Fait kofa. Ministre Serge Condé. Bino boza représenter le gouvernement. Na makameta libale. Bote le melelo wana. Biso penza to landa ki ba confrère na so be miso ba tsaki ba téléphone direct. Que batu baso bengo so mona ke moto nyonso aza dessus na ba comportement ya fédération na biso. Championnat fait betama. Championnat fait beta botika ba joueur na ba beta. Ba ko beta ba match amical. Mi balé na Niger, na soki na équipe osusu nini. Gambie. Ba ko beta ba match amical. Botika ba beta ba championnat ba beta. Mbongo ko bima. Ya transport. Ko lungola bango ki chassa ko kene tirke. Logement na bango ko lia na bango. Ba prime ya 41 joueurs wana, plus le staff technique. Et là, c'est une urgence pété. Pour pénaliser le championnat, pour battre la stage, il y a compétition en janvier. Mais autre en novembre. Stage, on va une semaine. Bon. Donc, on va dire que manaka na biso, ni bokotal sabande ko na biso, o bazoi libako la na biso manaka na biso ya vom sport. O mokolo na mokolo toujours débattre ba sujet oyoyo. Ezo plutôt pe ça rapole na makameta le sport ya mboka na biso. Matondo mingi no kotambi bagé ici les gens sont signés comme na suka tozongi liboso na pédophilie et sengeli na biso ko marteler sur yango mingi papa ministre mutu ya sport na dossier oyo za nango pena sima na sima pona makambo oyo esila ezala susute na kati ya milieu sportif ya mboka na biso et puis fekofa botika désordre botika mafia na sima équipe nationale bo profitaka pona boliaka ba mive ba mbongo te championnat ezana no molai et betema na janvier préparation to boya ngoti boko sa préparation na mois de décembre. Oui, boko sa na mois de décembre pour ani kaka ici ko bokende préparation ya une semaine bo empêcher l'équipe battre ba bête ba match te pour préparation ya une semaine ko que maintenant pe le côté so bo beti bo sali préparation na bo songi na bino awa ko vana bino kimia te bon na décembre bo sa ani bo sengi sumbo bo kesus te biloko wana photo bongisa yango na kati na biso to lingi ordre ezala pona to pesa image ya malamu pe to pesa avenir kitoko na kati ya sport ya mboka na biso matondo mingi na bino bande ko bolanda ki biso zobenda soka na manaka na biso kasi interpellation kaka na mutu ya sport mwana mboka ministre Serge Condé dossier pédophilie ezaka kate na balle même na judo même na karaté, même na boxe, même na handball, au kokuta ba biloko wana ya kosakana te. Saisir collègue na yo ya justice, o yepe na ngambu na ya ko saisir procureur, bandeko nyonso basali ba mabe ba bebisi ba venir bana batu. Ko kene ko coucher na bana batu ya mibali ya mike. Ko benda ba énergie, ko benda ba chance ba vie na bango. Likolo be lo côté ba mieti ozo pesa bango. Ba vina bango baby o après 15 ans kotika makamba bale bon moinae a sacrifier ba génération nyonso likolo na yo ministre fongola miso bato wana sengeli ba répondre na ba acte na bango na niveau ya tribunal baza la pe condamné basé belé 6 au fait ko fa suspendre za moké faut ko fa bo ça l'appel bo tsa gouvernement ministre Serge Condé bo luka bo ça la appel bo tsa numéro moko boye oyoyo ba ko bande ko dénoncer
ba pratique wana nyonso mabe na ba milieu nyonso sportif mais to promettre pe bino bandeko o nyonso alingi asa la témoignage wana to sunga bino ba numéro na so ya Vom Sport yango 082 319 22 25 082 319 22 25 comme so na WhatsApp to yebi esika ni to orienter pour que nous sala un témoignage na peut permettre Fekofa tant au ministre de la justice ko se saisir na dossier wana bato wana nyonso wana ba répondre yambo nanu ba zala nanu juger niveau Fekofa déjà faut ba suspendre bango basé belé ko banana ba minime ko yana ba cadet ko yana ba junior ko yana ba division 1 division 2 wana na bale OK na ba tante nyonso ya judo ya karaté ya boxe ya handball ya basket nyonso oye na monde na biso ya média ba tondi ebele OK na monde ya ba entreprise yango na yango kaka Fekofa tika cop auto zo benga cop ezo mona na lei ni préparation malamu wotika équipe nationale 41 joueurs na ba participer na championnat je sais makasi ni sirbo ke no kanga bango une semaine o ko porter l'autre côté so na novembre passé na décembre so mbongo mso ebima pour se pele ki na émission d'été quoi ko mutasonga ki biso na bilili pe ko même no bandako chef ntima mutasonga ki biso na montage émission na zaki nga moko te ndeko tambi na plateau na mokolo malelo to kabola ki makanisi na ndeko mukangu ndeso bo se pele ki na émission na biso bozongisi matondo na mokonzi banganga nguza fo mukusu ke muzala pana na ngola elongo na DG na biso kwa mambo azokamba biso na Vom Télévision pe na bakambi nyonso ya Vom Télévision to kutani na bamanaka oyo ezali koya pe to rappeler bin to la kibino FC Renaissance des autres nyonso eza na kati FC Renaissance na be monsieur souhaite to yamba bandeko FC Renaissance to beta ba masolo boye ba nani bazali à la base ya des autres na FC Renaissance to kutani na bamanaka ya likoya